ye moko pe azalaka lesbienne wa na ba place nyonso na ba groupe okendaka ba bengana okaka potoka pe mama linga ba bengana yo po ba succès ba komosomba bandako ba komosomba mituka obino na époque na bino bokuka ko sala ngote et lelo komo bota keto na bino. Et est-ce que comme là déjà Rosina Matoi à faire Mosinzo na mibala batu Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Bienvenue à Naomi Barcelone TV. Merci beaucoup na abonné fidèle na biso. Na ndenge bozalaka wana po na kotala chaîne na bino na kombo ya Naomi Barcelone TV. Et merci na abonné fidèle nde tolobaka toujours bozaka wana vraiment so yelo rekoti malama bandi ko partager, bandi ko aimer, bandi ko liker. Donc voilà, toi vraiment na posa na bino abonné fidèle wana po na Holandara moi na bino Lalou Maleba la bière hein? Autrement dit mais c'est Flamingo babi banda tout ça on a marché moi Flamingo comment ça la peu moi bien. Donc merci beaucoup et merci na mon boss et aka Muchanga Champions League. Merci n'espace Kitoko et Naomi Barcelone mama Fula mama Sokola ndé na benga yo et merci beaucoup na mon papa Albert balobi agence La Grâce. Agence Sésame Moko, agence La Grâce, babiso lingi ozwa mongo na yo na pétenions tout. Contactez ka agence La Grâce et papa Albert, merci beaucoup na o nyonso sala pour na bana na yo et merci beaucoup na Jiveshin toi le père de Jimo babi pas arana soke kotsa no kata no boaka. Donc iba to bon on est au Luka et mes condoléances na famille ya Mama Chako nde to baki to là toujours Mama Chako wazabongo icône ya musana biso mama tika kibiso donc tout ça wana pona ko partager douleur na famille na ye et merci na bossa na pété ba condoléances na master na Supreme Gogan auto kufela koko na ye o abenga ye mama donc matanga ezala kasavubu tozwa ta roleka kolala ti jour ko bima donc équipe Naomi Barcelone TV est présentée par condoléances les plus attristés. Na famille il y a Supreme Gogan merci beaucoup d'être le Naomi Barcelone TV. To lamuki to sokoli ba maya tongo to lati na biso moi bien pour kumalo. Bongo te to lati na biso moi bien pour mikolo to la taga moi bien donc to sokoli to yero luka nani to luka moko ya artiste comédienne ya makasi pe oyo asala pekara succès na ye. Yende to betani masolo lelo na kinga kati ya lelo to solana ye vraiment ebele a ko expliquer biso nini wa rolamba po mikolo to zaka na ba elubu donc to zana commune ya Bandal et pas wapi to ko solola na artiste comédienne donc to poussa na biso d'avoir l'actif déjà parlé to découvrir ye biso na bino ensemble et botika na pesa sou merci na Jenny Ndombele Playboy babi c'est bon mon ami Koloba makola sikezo kota Jenny Ndombele inabosa na pete na Yawe Mabanza en direct ya Istanbul. Yawe Mabanza to c'est là toujours garçon noir et la mani lamba. Ya Fifi Firenze bon séjour na Turquie na Turkish ya Fifi Firenze donc to poussana bo consommer déjà pièce na bino mwasi ya butu extrait déjà kotaki. Merci na ndenge bozawana pona rolandela ngo et bientôt to boaka premier épisode bozala wana pona ko partager ko liker na ba vidéo na biso et tozato salara boulot. Merci na Kumalo na équipe technique, Kumalo na caméra. Babi ba image ya kitoko bo ifoka Kumalo to komi na biso. Koko. Donc voilà quoi, donc toza awa on a reçu na comédienne na biso. Voilà Rosine Muchopi. Donc tu es oluka Rosine Muchopi. Oui, la luboni. Bien boni. Muki était fatigué, mutu passe na mama Chako.
Yangwana donc ngakuna ki ya la mais tellement rendez-vous ezaki déjà prise. Fai kato ya to salango. Nanga buna yebiso que to ça te parce que toi na réunion biso ba comédie pas marcha kokuna. Normalement en tout cas va tenir biso rigueur te bon marcha ko écoute ba programme ezaki déjà établi. To luka ko moyen to 6 à 600 trop pour semaine no to zana biso libre pour na matanga vraiment. Na salon ka po kama na Barcelone banda ko tulisa. O nga liembongo na liembongo. RK na pesi ombote. Muchanga na pesi bambote. Barcelone akina nga likolo toleli mama elubo sa to sate choueza te tokota kasi makambo ndi makambo la ok tokota na biso voilà pas Rosine Rosine ndao kitoko ndao kitoko vraiment tout cas biso to na biso surtout bata ketote osepeli lelo muninga oboya koloba non en tout cas félicitations vraiment Rosine Muchopi ndako kitoko ndako kitoko vraiment sinon ça va oui ça va ngolo nzambe nous bozomona kaka na makambo ekomeli biso ya matanga ya masha ko vraiment courage ezate mama lembisi biso mais to senga kana bandiko na biso ya poto bazotika biso te bazobengaka biso lokwa ba mama Zoé Kumbi motema ya Brice Kumbi na Bandi mama azolela na biso bazebele barika mwasi ya pembe motema de Chris Mila na otanga bango parce que bango ndele car bazwaki sango bazobenga ngai bazotuna biso nyonso bazobenga biso vraiment tozana bino programme mama chaque non to pesi yango nanu te bakonzi na biso ba association otozana ngo nde baoluka baye bana famille to yeba nde nini ya kotambusa nchota mama na biso toloba tolela mama na biso na bolingo nyonso na respect ezate ke to sa tapage masha kwa zaki mutu kimia na ye na ndenge ya mabete azaki mutu show mais azaki kimia kotia pe bisika o bana ye bazali yango na biso nyonso sentir ke nga odi na zabe nazo ka fièvre banda sangwana tozo lela et puis singa fièvre kosu na grippe. Tout ça koboni voilà tout ça koboni et bande ko comprendre déjà invité na biso na Kingakati lelo déjà soyez la bienvenue na Kingakati merci benga on Kingakati bina Kingakati donc c'est mutaye azongane bien pour maman Oliva pembeni maman Angela pembeni ba major Guillaume tout bana bon pemba papa Dani tout baza déjà donc na Kingakati c'est que na zéro sepela vraiment na resepela. Donc voilà, et vous comprendre déjà, donc Muchopi nde invité na biso ya lelo to betani ba solo. To zoye ka moi 20 minutes simo bopo akine ko bongse blo ni no lambela biso. Et déjà biso na Kingakati Muchopi za la suite ou yamba Muchopi. To zo photo no to poster na page na biso et ba question ce que zo ya de Paris d'autres. Donc ne to faire na plateau ba question vraiment ngaité. Donc ngaya ga munoro nanga nde batuna ba fan na bino bat balingaka pe yo ndi batindaki ba question na bango la lufu tuni la biso Muchopi boye mais lokwa to bandi na to na mama chako na olinga to sola no mukie si makamba machako bon to kota sko na ba question na bisongo ya nini et bandi ko ba comprendre moi kosko suna grippe pour moi yango koziko kosala boye ya malade yango bandi okuna. D'abord comprendre dans la Rosé à chaud dans l'émission peut-être émission chaud la blague écoutez fille agitation et puis que le bon ba batinga fille agitation Muchopi na to fille agitation vraiment nazana pona bino na lingara bino parce que bino po lingara ngai o ko loba ki Muchopi jouera mabe akosi vraiment Muchopi sala ka ki pona ko sepelisa bino po watu misusu tulingaka Muchopi façon na ekaka Muchopi mama alati maputa periki na ngana mutu le na kota na scène coiffe wana to ya pe wana peut par ba question o eza awa to ya yango mais to ke non kamba machako et machako to mona to yoki déjà biso nyons tout ba explication ça qui par rapport à Malino et tout mais moi remarque mo pe ba ko sala biso ba comédien bon ngana lungwe nanu na komi na non chroniqueur awawa babi ba comédien maweza lisusu te beaucoup msi matanga ya machako lokwa kermesse
donc boye komi koya wana komela ba masanga komi kosala ba vidéo muta olela osala vidéo or ba comédie ndiri bana mona mawate mama chaque ndiri ba ozwe le roi mona mora bandi théâtre lobby na ebité Rosine Muchopi yo attaque comédien ou rolo bani na bandeko basali remarque ba talon bena na YouTube. Il y a une question opposée nga blonde massa mutuna out atunenga ngo yango proposé masha ko imono na zeno muta show to ko ça non publicité parce que Rosia lo ba vérité masha ko zeki muta show ko to masha ko vanti lalu yela mama Castel o ninga docha elongi na yona muchopi boniko to heki mukie yela mama Castel ya zeki na bagute mama okomi na ba fort boniko tata mnom tapé singati aromela masha kwa muta show na matango no mona masha ko mwa siboleli yemoka bilonge ba sangezo tala bino ava mama to mela ibomela bino to pesi yango yemoka no lo babinga lelo so ina kufi na monima ngaso na kufi boleli nga fo bobina bo sepela ozomona mais sikoyo tellement sango ya mama shako ebeti biso kwa akake to s'attendait ete masha ko kufa parce que na matanga ya SB mams azalaki après to yoka semaine na masha kwa kufi ebonga kutebi ki mama biso obele wiki masha kwa obele sikoyo masha kwa kufi ka mbala moko na linu pasi wana emotion wana to banda ino nkolela to kosa te mutu nyoso lela ki pe masha kwa venir ande ko vanda veille du stade tunangai église ezarate sikang église ezarate skato toke kokumisa nzambe na biso ezaka simba molangitia ya mongongo soki makanise yo obandi olela maashako lelo tokoma na ba stati ba fai na biso le tozwa ba numéro msusu na YouTube atelite mais msusu azana numéro no parti ya stati na yo otie na ba Instagram na biso le to poster belo na ba Facebook et ça ba otala ngombala moko eza batu misusu bazo interpréter mabe mokonzi mboka na biso alobi na biso na kati ya lopango to lekebele te to tikili famille na kati wana biso na libanda pa masha ya mukie ngambu bar masha ko magina ko lukesika o bar ezali ayeto la rabiye mo malamu sikoyo tala kitia batu ovando fele papa to zano na place nan lelo ngasi na ye na bi na vandi na kitia terrasse barman na ye bonjour apeso bonjour na pesa oni mutu lokwa muchopi pe sikre na mona ngo perte ba fourmi na nzoto le na isika ngayela ka bo fort parce que na vai na kiti na ye lenga na vandi la lo ya vandi baksa ya vandi joli wale lo ya vandi batu ba yeto komi ebele wana bakita batu foto teka aso atanga yo soki matanga mona na 20 batu felete ozomona le to vanda wana ba pandi sango pe ba cameraman na biso batali ki fona poser Rosie question ma bengo sikoni mo epeto telema ezate la luko sekanga ite ko sekate mo eto telema ezate parce que si na telema koto kuna to kima makele ya nini ya chaîne na biso mo musique kote ezate là toza tout entour mutu mso mo kapa azolela ne cameraman po linga zoomé abenda inga azolela lera olela wana ne kiti kota vanda ke msusu mulangi monani bale mamona ba comédie openze ba tiki matanga sila ba epa maasha kutama sanga yo matanga maasha ke komi kermes maasha kondo va na veille du stade soki na vista esika zali wana na ndako esika kote la so matanga sama ke tonga to vanda bongo mona ba chapelle tonga to vanda na biso siko esika wana eza terrasse na terrasse ba fa nyonso ba beki maasha ko esika ande ko vanda le bonde ko vanda na maasha ando fa ntaka batu libanda na wana mo to vanda parce que terrasse eza wana na sima nango mwana kin liboso nango mwana kina sima nango mwana kina pesi mukongo maasha ko aveni mobimba ko bana na maya kala muti kuna na nini na koto ya victoire wana nyonso ba bar na ba bar ozi su couleur madia koko maasha ko sala biso be pourquoi kenda ko kote sika wana tala niveau ba comédien ba komi ko chola biso to komi humilier na aveni oyo ande ko vanda terrasse yana pe ba terrasse na nyonso ba so sepela ba ozwa mbongo banda maasha kwa kufa ti lelo ba oteka akaka parce que kitia batu ba kitia komi ko buka na kuna mutu mso azolela na monso abuki kitia batu sikoyo feti eza nango feti te mama abiso akoli maasha kwa kufi na 62 ans to 63 ans eze bele asali déjà o aya koki nango maasha ko yemo azaki mutu asepela ki azaki kusuka moninga pe mwana nga lia mela bina lata sepela mukoto kufa to yebi
Donc voilà, bah tenir na bino ba comédien rigueur makasté par rapport à l'image wana. Rosine expliquait très bien maman chaque moi ça qui dans muda show et puis il faut tenir peu compte place au maman chaque au fanda. Donc place baté matanga wana, ça tout autour à babar na babas et tout. Donc quitte ça battu l'aime d'ailleurs au fanda en tout cas, il faut à consommer. Lalo, peut avoir du stade en intimité pasteur avant d'arawana. Parce que ce pasteur ba ko l'accenda ko sikana oboya et c'est ngeke fa ba comédien ka loka ba machako ba onde ba ko fanda na ba biso boye ba bino to ko fanda ba vindi stade parce que eza ba mapangu mais ba terrasse nde bimi libanda mais pasteur na intimité pe na église na venir na intimité ba église ezali kwa ba oye to la rapena nzembo zaiko na louange aïe Mamba comédien en tout cas comme que moi mabe comme que moi jar et tokundaki papa Basila Bisalu et babi tous moi yoaki na morgue na zela ki matanga kenda ke fan informe yango to lata kiti okutede nakutaki yango wapi nakutete matanga le biso to kei corps déjà kenda ki avant 8h 7h déjà longwe déjà biso le bato babi les retardataires sont toujours tort biso le to koma ba 9h déjà kei moi pe to landa pe na cimetière izate tout ça ko boni na batu musuba bi ondire ba kimiside ipono ba buzoba na no ba comédien ba image ebele ba base pour moi luka na matanga de faki balongola ngopo ba boya ki mo ba bêtise wana zala est-ce que muchopi komelo pe na matoi makambo mama mazwe kumbi na ngana loba na nkoloba banda papa asila kufaki image na image zwamaki ka mukolo suka parce nga na yoki oba komi ba bengani kutu ba comédien mukolo oyo ya nini veye mortuel na yebité nga pe semble que na ilala na nga veyité na yebité ba bengani ba comédien par rapport à quoi parce que na katu wana biso to yeba karaki balbaki bozwa ba image mais bo filmer famille te bo filmer na bino famille mais bo poser famille ba question te mam si pe mo pa baki akokane ko lobate ozomona mais bato bande ko benge privé ba fine na ye famille nde ko expliquer papa kufi boye toza boye parce que omoni biso moko ba pandisango parce que ngamo pe na panzara sango to koma ko tsala ngo mabe ba yebi kaka lokwa peshanga dinana bazeki na mo ba guerre tika to tsheba minyati tika to kosaka bango pe bandeko na biso te ba zena bolingo na mam sa olela peshanga zeki pembeni dinana zeki tika to cliquer total le ba omona bato na te buzo ba bepoani et comme la pe mams yo mams ba titre wa sa ba buzo ba bepoani ye pa olinga pete parce que comme matanga papa bo comme ko bimisa lo kone si buzo ba mo image mo ya mabe ba beti il pas ba na ba pe na raison famille na bango parce que pa Joseph azeki mutu moko ya logique kimia to le la papa na kimia bo moni sila ninga leli papa na ninga mukiete mams na ngai ala kisi bolingo ngao tulesa nga masha ko yenga mona bi mams sikaze andenge nini sikoyo biso moko muninga ndeko na biso article biso bozwa ba image to bandi ba buzoba na misusu to yoka ba ki kuna ba ki ko filmer chambre sila ba cuisine na bango ba filmer n'importe quoi respect zate wana pasa bo mona mutu mabe bendeni donc en tout cas ba comportement na bizarre en tout cas ça li bien te to tika yango to changer vraiment na place to bimisa mutu mabe to tika yango et to kota sko na ba question na biso ya kingakati beaucoup na ingénieur Mbunga na montage merci beaucoup na Kumalo merci beaucoup ndenge bo perception ba image ya kitoko boye et Josie Aker babi franchement Dubaï merci beaucoup na Koli Josie Aker merci beaucoup et Jenny Ndombele Playboy continue toujours ko sala ndo sala et Stevie Leader Sombo en direct Stevie Leader yao yangwana et tokota sko na kingakati bandeko na biki botindi ba question ebele pona ndeko na biso muchopi mais toko sélectionner car moi quelques questions pour faut tout à Kikolamba et puis na émission il y a ba question belete aux important fala mbela biso donc to sélectionner car 4 questions tout tika na biso muchopi voilà to continue na page na biso voilà OK bonjour Lalou bonjour muchopi. Moi, c'est Jiveshinto ya PSU. Bonjour. Et puis ça, Mouchopa jouera bien. Ok, c'est bon. Babi jouera bien, Mouchopi. Salut Lalou, salut Mouchopi. Moi, c'est Coraline Kiambi depuis Paris. J'aime Lox à Mouchopi. Dans Lox na yo.
Donc faut passer secret ndeni ya kosala pe lox na ye donc et voilà allô voilà la question ya Rossi Kiambi. Bonjour Lalou et Rossi Kiambi depuis Paris na sepela ni jouer ya Muchopi mais tunela biso Muchopi toyo kaka Muchopi atelemelaka ba comédien ya ba lesbienne na bémission na ye mais il paraît ye moko pe azalaka lesbienne pour ba alinga kolata perruque te na ba mèche te kaka lox na ye wana tunela biso ye oyoki question na o naoki question réponse na PCK yango c'est ça yango wana te sikoyo omonaka trop jouera na ba lox bani omoni na lelo nayebisa bato natiaka nazali na lox na ngai ya milai tia na loketo nakata yango lere nakomi na zemi ya mwana na ngai ya mibale nakomai kokoka te moto taka zemi nde naye kokata ole naye kokata ngo nasali coupe na ngai ya mikuse nazongisi mwa lox na ngai nalati perruque nakie tournage ya Belleville ndeka ezalaka te naye na perruque nalongoli nanga perruque na ngai navandi na ngai nazwa nanga mopepe tooseka na biso toosolela ngai nakota na se nalati Belleville nanga Rosé entre temps na bongo Belleville ezalaki matanga moko tokutani noka nazali na coiffure na ngai Belleville atalinga bina coiffure ona kisongisongi ya mochopo makambo na olinga sala soki atie perruque ebimisa ye trop logique il faut azala na lox mpo alera osakisa moto aotabina bi o mpenza songisongi tanenga aza mpenza ozomona moto apesanga gu wana Belleville nabomba yango te parce que Belleville azali na lisu ya kotala ejoueli na ngai parce que coupe na nazali na kati yango soki naza oma moto abi na ngai Rosé esimbi yo ebimiso bino lokwa artiste ozomona parce que eza bateni mosusu tolataka oyo basengaka biso na scène so ebisinga kela lobi na Rosé na filme na kotielanga coiffure na te tielanga perruque latelanga maputa na osala yango nde yango wana bato ebele ekomaka so Rosé longola no perruque osala no na nini na basho na ondenge osalaka wana na coiffure na bilale moto aotala omo na yanke kolisaki yanke nao nde yango bapesanga d'ivoire c'est ça na mama bana yo momoni na ndako na nga na mobali na ngai na bana na ngai sikoyo kilesibia na lukela mpona sana ngoni na telemelaka bandeko basalaka mabe mais bandeko na telemela bongo ezaka bandeko arte parce que eza bato baotala biso baka ba artiste te ozomona tozwa éduquer masse nga rolonga nazosala o bandeko basalaka nga na okopie parce que tolakisa mondi tozali eza bato mosusu atie a jouer pasteur pasteur te mais azo incarner rôle ki pasteur aza moyibi te azo jouer rôle ya moyibi ndenga nazali mon frère naza na ba perruque ebele yango yo donc voilà aussi Kiambi je crois qu'aujourd'hui question ya aujourd'hui réponse à question na yo donc aussi Muchopi atelemelaka nde bandeko ya ba arka ate donc partout eza mabe ki lesbienne eza mabe donc biso lokwa todika masse donc photo tozongisa bato na nzela donc merci beaucoup na question na yo toleki na deuxième question ouais voilà Clave Maleba depuis quelque part voilà nalinga Muchopi makasi depuis pa mama alinga nda hôtel Muchopi mais qu'est-ce qui se passe tout le monde a que sauté na groupe ya mama alinga elo oni bowela na mama alinga towele lo te wana za mama na ngai groupe toleza groupe na biso nga mama toza na groupe salon toza na ye towele lo te za mama na ngai là na profité na pesa Sarah Lunditisa Sarah alinga Miss Mongo des prix Londres mona mama alinga na peso bambote il faut kuya moke Bwana bino bien mais pourquoi na ba place nyonso na ba groupe okendaka ba bengana okaka potoka pa mama alinga ba bengana yo contenu pari ya kisongi bosana camarade no mo pire et ya sepelaka nango te
akenda kofundo pa mama lingango sala kiba bingano bino penda lokwa kisongi na jouer na TV ekomi na lunga pa mama linga ba 2010 2010 mama linga bingana ngati ngamoko nde na longwa o iza TV za radio te ngamoko na longwa ngamo na longwa pa mama na l'époque là mama bimisa nga na nzonzi baninga nde ya groupe bakome kokota kisongi parce que ngazaka chef ten ya ba fille na zepe disciplinaire na kati ya groupe ya mama siko yotaka disciplinaire chef ten na ba fille akomoki ba nzonzing mère oye bate mo signaler bana mai ki na kenzonzing bana mai na simale ba oya mama emsuka beti mama ki mama nazoka bien te na beli parce que mama zaki soki obeli aoyi biso penza vanda landela santé programme ba opesa yo siko biso komele biso mo bilangati mo habitude mo biso po kosi nde baninga skole mama bi mutika muchopa zo bela ta bo bengi muninga te mama zo bela pa azana tournage moko boina kitambo oui bangonde bateki songi bangonde bateka kisongi songi ale mama lera yoki yango telaka mama osepela tela bandi ko silkilanga batu misu baninga ba profiter na sima wana nde skonga mo pena ko sala kinga bi lokwe ko mbongo nami bendana nga mais mama sala kai passe binga ngai na esi mama izanda kunanga na longo taka na longo na ngele kibane mais na eta ko jouer mama lera zui copie ya esepelisa nga joie po mama otela bi film ba role singa mwana nga kozi film ya mama pe ya kini role na obenga muchupa ya ko jouer na ina ndako na biso na comme le quoi invité ben ndako mwana ndako soki mabeza na isa mama mata bandeko ba jouer kitoko te solo wana bandeko na mino ba lobby voir même bomonaka to sangisaka les anciens bato nyos balongwa na sangisaka bango to eto ko tourner pe film na biso ozomona to benga mama to ino pesa mama ba cadeau soki mama to sala ka mabe moko boy anga yamba biso te mama pamboli biso na ye moko pe komi susu muta les anciens les susu ozomona bato kaka imité ya mabe nga na mona ngo ezaki bien ezaki pe pona nga parce que so na vanda kiti lelo mso nga nazala pona kibantu nzingi il faut senga mama mso mama ko loba ko ke kuna te bana mabe bazawana mso nga na bima pete lelo na muchopi ozomona quelque part nga loba les malheurs est bon et ça la kina kindi pona na avancer mais so na vanda ki kaka yon teli so teli bandiko na biso misusu yana ba groupe mukie à part président Lombe nenga bimisa basila ba pechanga mais aloba eloko moko respecter répétition na tournage à groupe pona sika ba okindi wana ba bengi bino po ba mona kiyo wawa ndeke biso beto zeke pa mama linga a pesinga ba rôle mona zo jouer kitoko et sali ki ba producteur ba ko benga ngai siko ba ninga mususu kentoko parce que ngai na génération msupa mama linga ngam na za numéro 1 lalo yebi parce que non jouer ba rôle nyonso ba tumiso ezaki po jouer na mama linga obanga po jouer na mama kamba obanga o jouer bien lo ba bien so ba mama azate o complexe be poani mais ngai siko déjà na zalaki de ane loko wana espoir ba mongo na nzoto na nga déjà mais musaka ta muyombe ozomona yango wana ndesko esalaki moi mo se futo bingai to bingai ndepes na kenda na ngai mais leo toza mama na groupe salongo lelo so likambo nga benga mama ko ne azabo na koma so ines na mwa piaka na ngaso na monika na moni Moïse ozomona siko batu misole ba ota mama linga muchobi na nde tokota makamto tikana na soni bo tikala pe na so mama pale ba tikana na soni mwana ngai bo ngana na so na zana na kutena mama na soma bien na mama ba pesa ba piaka kaka o fo pesa ba koko kuna ba mela nga mama mela wana lenga na mela nga pele ki mama ka pesa ba koko no su quelque chose tala do bino nde botika na soni en tout cas botika ba botika ko panzaka ba sango ya marambo uzana ba preuve te et ça vraiment faux et question oyo isasko ngamoko et Rosie Mucho pose ancien oza vraiment ancien yo tekama trop na ba CD et est-ce que affaire keto o lelo bino ba ancien CD komi koyoki la ba surtout benga ba leki na bino lelo ya YouTube pour ba succès ba romosomba banda ba romosomba mituka o bino na époque na bino bokuke ko sala ngote et lelo komo bota keto na bino est-ce que muchopi parmi ba anciens oyo zali okolo banini na ba anciens wana mususu so yo sala ngote le musu bango pe ba o sala ngo poto o mona ngo na milieu na bino ya Arbian Sonsing. Oui, ngana lobaka so ba o ba sala enquête parce que et que seigneur mutamtaza mutema na inde singa Rosie kinto non ça non par rapport à qui parce que et jouer la Rosie na lipambole Rosie eze la lutte
eza moto mosusu nzambe alobi kaka ndenge ojouer kaka na YouTube oka mbala moko na émission moko moto mpe amoni asepeli na tikisi yango eza mpe na moto mosusu batinda ye na mokilo akosalaka na ye kaka evini ayebi ne kojouer mais na likabo moko te ya kopambwamaka na théâtre ozomona sikoyo nayebi te keto yango ya nini osela moninga soki moninga asombi voiture oyebi te relation ni oyo aza nango oyebi te vie na biso famille na biso ndeni tovivraka ozomona nga na ndesi nga naoka nketo te naoza motema mabe par rapport ya nini parce que motu na motu nzambe ayebi temps oyo apambolaka babiso mosusu barosi mpe na basedong mpe mosusu soki tozali lelo na YouTube parce que YouTube efacilité biso ebele lalo boya pe yango yana bandongo ba YouTube te kosangana bana na mike nga na boya te ba mike batu nyonso oyo bazalaki ba star na biso ba mama mosusu ba yana biso bazali na YouTube yango nga boya ki on tezaki nde batu nde bande kotia biso bakali surtout ba biso ba rosi bango de ba salama na CD kuna to tikela biso ba oto oya to former bango osomona nga na boya yo mona mutaboya mbongo bande kotianga bakali ça. Mais pourquoi Rosika Rosika makamno ba telemela on peut moi trop hein. Pourquoi trop clair bien de mon trop clair ba ngolandela yebi te ke lipamboli mwana étoile ka ba telemela ke na famille so bozana mutu moya étoile ndoki au telemelo kaka siko biso pe na musana na biso ba rosi boy ba shobo itoze bele so la baby ke rosi nde aza boso to tie daye bana mutu au telemela ti ozomona parce que mutu olinga a telemela nga po abimisa o ayi mais couleur est différent yo la ti rouge nga la ti rouge mais y en a ba rouge y en a ba noir y en a ba pembe vous comprendre na pesi ba couleur est différent les hommes tout ça la ti noir c'est noir mais obina la ti noir obi o ya oté rouge rouge mafuta rouge oté nde ba biso to zali c'est ça. Et voilà, et toi qui na biso na souka déjà poto tika Rosi a présenté biso lo ni o la biso le lo et tous aura des questions poto tika yo qui ko ça na yo musala et est-ce que comme là déjà Rosi na matoi à faire mosinzo na mibala batu et comme là na matoi et comme là na matoi ndeni par rapport na ekiri na bino bozala nango ba master na bino botambola faire mosinzo yeko baluka oyo azwa beti mabe komba rosé bimé mabe komba ngande bimé et tout ngai na kokoma c'est trop dire parce que ngani naza bongo banana banda carrière na ngana na beta muninga mosinzo te non na beta te parce que ba joana nga sala ngo te siko ba o pe ba linga ba mikepa na ngai simba te ozomona et simba te oh webi keza batu msuba linga ba meka lokwa ndesi ouais pour récemment tout le monde émission mo tomboka yi mabe bate ku bate miniature yo mama linga na fille moi je pense comme dokima mamisa chama ni mamisa ngani kutu te mamisa belinga kozil kam nongo leki na ngai ngabi na kamo ya madoko na mtakete ba miniature ka po finini émission etalama ozo comprendre parce que ba biso ba rosi ya mutu songi a toucher pour essayer la rosi à vendre po batu mususu rosi lokwa ndinga za bon lokwa bandi zemi lokwa mobile ndi bazani bon asa jouer susu batu ba mozo batu misusu mais le mutu mususu producteur ebinanga a rosi na linga ko makasi na sala chaîne na YouTube soko zalaki papa na jouer ti solo yo tikate na tikate o mwende ngezalaki po mutu mo abenga ngezati autakabi lera osola abi alobi nazali na posa ndesi bokolukela muchopi te muchopi nde aza bonga to robota na ndako libala na nzimi te mobile nga basala nga bongo te mosu tu producteur muchopi to mona ikalo ndia voyageat nga ba voyage ebele ba pesanga mabala o batikisanga musala ebele yo mona su producteur musu mo musu na réseaux sociaux tindelo demande musu bosola papa boni na moni ba théâtre kitoko papa félicitations soki ozalaki bien nga nazala te ndeni nga yo nazali yo tikate nga na tikate omona ka filme pour ayebisi mutu tia muchopi omwe ndenge ezalaki ezalaki bongo te baze bele te tozali groupe moko te eze bele eza pe na mutu mosusu na musika kaka amoni kaki muchopi azana mobali na ye ati obota seke mobali wana atikisi ye
aza posa sa film cho mais tellement a solo lina yote ndenge ayoki ozo TV oyo mondo bandeko nana ezamno mondo oyo yango ba muchope misu makasi okuchu odenjo lobi boya shikoyo no beta mino tolo penza tolo musala mais na ndenga mabete parce que mutia mabe ezalaki vraiment mais gloire à Dieu tellement to komisko lisanga to comprendre sikoyo qui est qui to tambola siko na ndenge loi ndenge zo sengela c'est ça mambo to loba oyo monde théâtre to bon wana vraiment ponga pe na tournage mo quelque peu na yokaki muchopi mbali na pexé théâtre ali ko yokate on va bengani azongi pana bango et tout ndenge batu ba ko interpréter ngo batu misusu akomeli o moto tanga tie kasi na ngate so libale simbi na te tika te biso ba ya na to bala ke simba ete akasi o carrière ondeni ngatenga bi o conseil ni na otindanga tel ba message leki na nga eko kutuna théâtre so mo ete tika na yo na mibali va na yo amwa siki toko so mo ete mibali misu bazali ngabi tani ba otinda baninga muninga nje mabe kutuna tanga te na ebite awayo mtolodie ngabi yande boy mais bato apoto ba mama Zoé Kumbi motema Brice Kumbi Violette Dinganga kana secret motema Simich Kanik yaya bato kaka nyonso wana poto conseil kaka ozi vanda na libala mama tana nisi na age wanga na nango boy so to stangise msusu quelques années ménopause yosko ebisana koma fille atilantela fille agitation dans ça on a libala bosko na ndenga libanda na kilelo yo yaya na kilelo oyiba misusu na minute na moyo avandi na ndako matanga mashako pokwa kaka po ebiki ba jipe etanda makuna ba matanga mashako wana kumika na susi po bazwa siko na zoma na mibwa kama na kala de aka na buka lokelo peka ya onda ko uti amukie kala te na olongba to mbali na ngabito sisa kama kama libala ndako munene moi so bito zo pe nde batu misusu ba libanga kanda ko ne mukie obuvanda ndako mukie koki nanga ozonda ko munene boy projet na mutune zate ka ofuta ka ndaku olata akaka te luka kale ozo sala ozo bombaka osala ndako munene c'est bien bon non ozonda ko munene ngamo na mitala ka ndako ka boy ngamo ko ni mobile ni bana otala ka ndako ka boy te ba master msuba osa ba sentiment moro mo otala ngabi aye moko mena otala ngalo $400 $500 obo pe appartement pe bo hotel pe bo 800 700 mo yebisi ndeko ya ate 300 ko zwate e poni na mobile mais lelo mobile azobimisa yo moko conscience na yo osana projeter lelo ngana ko isa mobile na ngaza libanda mboka na yebisi ke papa na zwinda kwa $800 c'est que na $800 na zwinda kwa 300 kaita na obomba e botelanga na sala ngo eloko moko boy ozomona ifo to idana to ida bandu na bise mibalo ya poto tozana bango so za mobile no ya poto aider parce que pas buka raté asala ka kuna ba mai na banda ku ba kureza ka cher ndeto yoka ozomona yango ko motinda bino bokatela na relation bo mobile na bino na badakini et tout donc wana sikoyo eza selon msusu yaya kutani ndeko moko akutani na mobile ni na kin ndesinga bala poto te na mobile na nga kin omo sepe mobile na nga sepele na nga zeki libana mboka engako ka ko mikpesa ozomona eza mutu musupe a vivre mibali pe apote bele azupe ya kin musupe abane na kin asuka na wa poto ya bango mo pe ya poto baso ya bala peka na kin basi pe ba comme elle bo mo décevoir bo banga te binga no be escroc et comme escroquerie wana ngai te wana est-ce que faut tout na bango elle voilà tout na bango merci beaucoup Rosine Muchopi on dirait tout si la non aussi ko muke poto bimasco total la biloro nini oyo o rolambela biso lelo toye babongo to bomona betape ya biloko ndenge Rosine rolamba lamba bon si matorozonga sur la table pour na kolia pour na bakisa na moi auto bosana ki ba Rosine boyoka yango en tout cas Rosine na ebité to ki banda na wenze be de josala wenze bende na sala déjà wenze na sala dia wenze na olamba wangila batambi sokaka na soso donc voilà c'est que qui na présentation ramba bon merci ingénieur Mbunga et les gars to bien to betasko tour na table place web Muchopi a présenter babilo na nini o rolambela biso de ka to lo bakuna na plateau to pemisi Muchopi mukepo do zoisko awawa asa la présentation ya biloko o lelo to kolia na elubu na biso ya lelo
donc muchopi malobi na ngambo na yo kandi na ipse bino na olamba wangila nalingi nalekisa bato parce que bato ebele mosusu bayebaka ndeni balamba wangila te bakanisa lokola nde wangila mpo olamba ifo tiaka baepisi ebele baepisi ebele wana ezalaka na mbika nde si wangila na ngai yango oyo wangila parce que wangila azala na buzobe eza bato mosusu mwa kesombaka wangila pesi mama bonikisa wangila azalaka na zelo yango mona moto mosusu mwa nalie wangila naoki zelo boye mpo anini wangila ifo bapona yango nano bayungoli yango salite ekiti zelo ekiti après baniki wangila na ngai eza déjà bien na wangila na ngai na rota parce que avant na banda wangila batiaka no mai ya moto na ngai ngwana batiaka mai ya moto après ozwi liboka otie ndembi ai na litungulu otuti yango après ozwi mbika nini wangila na ngai na tie na kati bandi kotuta na bandi konika ti ekolemba bimisi mafuta nde na mai ya moto no etoki wana après ozwi wangila no oke kotia kuna lero otia yango yo pe ozwi sko tomate ya mbuma bato mosusu balamba pe wangila mosusu na tomate ya linzanza mais biso mikolo oyo tolingana biso su babwati te koma na boîte otiki no ba madesu nga na sala na nga na tomate ya mbuma so na tie tomate na nga ya mbuma na tiki yango etoki mwa ndambo po soki ozwi mungwa otie na moto mbala moko na baepice akokomisa yango pete ekomaka bedebede il faut tia mungwa nono ozila nono etoka mpenza wangila pesa forme na ye nde sikoyo apres olandisi mungwa so ebandi elingi kaka ebele kita ozwi muskadi na yo simple otie na kati ya wangila c'est ça bandeko na bomoni parce que bato mosusu azwi tomate ya mbuma tie azwi ndesi wangila batia na bango céleri te ok ah bon oui mais bato mosusu bayebaka te moi azwi wangila tie céleri ndenge nga mama José Makesa alakisanga na koko na nga mote selina motema nezala esika eze pema na kimia wangila batiaka yango muskadi batiaka yango nini te céleri te batiaka pe muskadi te muskadi batikela yango biloko mosusu mbika nde okoki kotia na yo ba céleri wana parce que bato mosusu balambaka wangila na buli ya mbika lokaka tolambaka mbika bokoki kotia mais eza bato mosusu bazwaka pe mbika atie na ye tomate ya linzanza wana esalaka problème te mais wangila batiaka tomate ya linzanza te soko kotia elambeli na yo kaka bino mo boyebe esika Rosi Muchopo azali liboko na ye yanga erataka te na kozwa yango ale na kotia yango nde natie baepice na ngai nyonso avant natia mungwa natie nano mbisi ya kokauka na ngai parce que bato mosusu balambaka pe wangila atie na eloko te azwi mosusu bandakala ya mike abwaki na wangila temanga aliaka na ngango te nalingaka na ngai mosusu moto mosusu mwa olambeli ye mwa anga aliaka biloko te akomi kopona nalingaka te yango moi natiaka mbisi ya kokauka toleka mpo na bike moto nyonso aliaka na ye mbisi ya kokauka nabwaki mbisi ya kokauka na ngai na fufu na ngai ya semoule pembeni nakalingi mwa soso na ngai ekendaka nango bien mpo bato mingi bakanisa so balemi wangila efoka poisson na likayabu pembeni te nga atiaka nanga mwa soso to bagene non kolamba biloko bakala na ntango bamama efo mwa likayabu mo batumba monde ezo évolue moto so mwaka naliaka na likayabu te mpo na mungwa ozomona yo na te mwana kalingi mwa soso na ngai mpe na kokalinga yango kokalinga ya kokalinga te kokalinga ka ya mokie kozwa kaka litungulu na poivron na sangisi na baloli na ngaka na soso anika pete piloko bouillon mo mais bouillon te parce que bouillon mosusu batiaka tomate batiaka na aubergine ngana otia aubergine te na ozwaka soso na tia na mwa uli kama tu na nzungu kaka tema na otia muscade na ngai le na otokisa soso na otia muscade na otia ai na otia litungulu na otia kib na tia na ndembi na céleri déjà nyonso wana déjà eza na biloko lere etoka na olinga pe na mai esila mpo nga nabakisa kaka mafuta na ngai nabakisa na poivron nakata lisu litungulu apona bandi kobalola soso c'est ça oyo tokolia ok donc lelo Rosine expliqué bino nde basalaka wangila donc nde balamba wangila donc Rosine neyebi te oyo eza biloko ya bakongo te pa mokongo biloko ya bakongo bakoma oloba pourquoi olinka koloba bato bayebi deya Rosi aza mosakata aza muyombe eza deya kote bakongo parce que mama nanga aza muyombe mama aza muyombe papa nanga Willy Ungenda depuis Paris aza mosakata moto abandundu
papa na mikili. Papa za na Paris nga famille ungenda mobimba presque famille na ngai. Ungenda. Bobo ungenda les grands jogo wana ndeko na nga papa leki na ngai depuis Angola na pesi bambote famille ungenda mobimba là na profiter na pesa Cédric Alois Sambusa bambote mwana mami Clotilde ungenda Dédé Sambusa na pesi bambote Vicky Alanga le baron ungenda na pesi bino bambote Fifi Alanga na pesi bambote Yuyu Manzambi Yuyu Manzambi motema maestro maembo na Canada famille na ngai bazaka fier na ngai le ba omona Rosie aolamba mais osa musala o balakisanga olamba moi si foi ba kolamba soki moi sa raté pédale olamba sile oza ona loba oza zololo yango wana donc voilà c'est que to tikela sko Rosie bandada kosala babisasa na yebo omonika ndenge osala moi de tikela ngo charge ya kumalo azwazwa comme ça to omona na étape mususu eza bato musu balamba wangila na buli ya mbika aumela na moto makasi mais wangila aumela ate mbika il faut abela parce que mbika elo mo ya passe ozomona mais wangila avec 1 heure de temps emsu ebeli nango yango moni na ebiki wangila nanga lokwa to liana soso azwara moi temps ya makasi na bana non ko saisonner soso na ngai na tia na moto après na ina tuti sikoyo wangila na ngai c'est ça donc voilà et moi question moi muke wangila siko ninga bon c'est bi mafuta te isimba te wangila nde basala yango il faut bi mafuta na wangila po yebango bien il faut yoler ozo tuta parce que ko ozwa ka wangila dinti na po bato muso mo azuka wangila lokwa ba niki ye na buli neka lokwa ba niki yango atie na moto non wangila basala bongo te parce que so tina moto boy auza mbumbu auza na elengite yango faut tia na liboka otuti yo bandi ko finaye l'air ozo fini au bimisa mafuili wana oyebike wangila tritaka pe bato ndese babukani ana problème ya kiné wangila eza penza mafuta moko wangila eza produit mo eza kitoko aza pena bilei moko bio penza bébé pe ata soki azuko ko tambola te azana moi défaut ba masara pe atu boti pe mwana ozwe pe na mafuta wangila ozo manse eza pe na traitement mobimba nde to liaka wangila bino senga bande kwa poto nde papa na ngalinga wangila makasi soki ba kolio ndeko baya wangila ezanga te mbike ezanga te parce que et traita kabiso ekimisa ba maladie belé c'est ça donc voilà quoi donc totika sikoyo batie bongo huile et tout BBC ye batiaka ye nini te omotele na tangi na présenter huile na ngaya te ye batiaka ye huile te parce que ye moka bimisa mafuta ebele c'est ça donc voilà kumalo lorsque charge na yo mucho pas démontrer biso ndenge ni siko makambango et ozala comme ça to monani na étape mususu Très bien. Très bien. Système à cala. C'est que ça. C'est bizarre. Yabe na base belé le ba eboka taper sauter aussi. Soso comment dépendre na selo e kateli. Na tango kalele ba mama so ba lamba soso katongo 12. Ba côté maintenant 12 ko. 12. Mais le lo soso to mo katem so 8 parties. So pesé ya munene msusu 9 10 selo kandenge kateli na yo. Parce que soso e a devoir eza mutu msusu moi aibo lamba mekoko kata soso te. Nga kokana te katelanga soso yo za mama ndeni okokata soso te biso sko tema to lambaka trop to yebi pena nde bakata soso
Mutu muso mwa muchopu mutaliboma. Akwa mikolo fi agitation na biso. Fi agitation na bino. Ayebi kolamba. Yaka poto. Ngana esa bango so oye na okinya. Obenga na ongai. Service secrétaire na ot. Na olambe lo pena mukolo o calculer ka bambo nyonso na tournaka. Soko sala une semaine opesinga okolia biloko na ndenga mukiete. Yo mo pena koto ofanje olobi bakosa. Moi si faut yeba olamba. Mosana biso tokenda toketo lobi. Yana bato msuba oto yango Rosie akosa aka bonga lambaka. Ba misala batonje ebele na ndako. Wa batika la batala banati. Makusa. Dipana na yo mo. Ngamo pena na lamba. Nkomsuso na posa olie loko na ngamo penda na sepele. Ngamo na lambe. Ngano so. Soso na nga na olinga na tokisango. Na tiango ai. Na tie litungulu, ndembi na céleri na muscade na ngai. Mozo mungu muke na tie. Joue à la rôle non. Epesaka soso go parce que soso poko tokisango ya pamba otie épice te eza na elengi te ozoma il faut tia baépice wana lere ekoti mpenza lere olioka ndenge lie mpenza soso onki na elengi donc muscade ail litungulu ndembi céleri donc on peut ça la sauce bien esala soso bien bato ebele baka mpe na difficulté bato ebele bayebaka mpe tomonaka azwika litungulu kaka na ail atie na mungwa moni munga naona ochango na bokebi parce que yango kande na osela ngo pika sauce black na olinga te leka na ba munga mike lokwa nangina tuta wangila nanga naozwa mbiso okoka nanga nangina fanya changu na mai mbiso okoka nanga eza epete po bato mosusu baba ozi poni otie mbiso okoka nani te mbiso okoka nanga eza epete oyo eza mongusu te eya mpe nzombo te oyo eza nzombo te eya mongusu azalaka pete nzombo siko elengi nango ebongana na mosaka na pondu okotia mpe miso na madeso edépendre kaka na yo moselo oyo me nga lokwa nayebi nango eza yango wangila na otia na ngai eloko moko ya nzombo na nga to nini nzombo ya pete papa ya mongusu parce que mongusu ya makasi mongusu eza na bato mosusu alalisa yango na mai mpenza ezalaka makasi elengi nango na mosaka
Omweke na tuti ai litungulu ndembi nde nalobaki sikoyo naozwa sikoyo wangila na naotia na kati. Omoni siko nde naofina na fini mafuta ebimi na tuti naofina abimisa mafuta bomwa ngila nanga aza na mafuta oso ozolia yango mpo mapambo obela te. Ndenge abimisi mafuta onde la tutaki wangila na ngai natia mai na moto nazimbaka moko wangila na ngai soki na kati. Lokwa nde natia yango boye natiki yango sikoyo na moto tomate.
Les épices sont comme ça. On va faire même. Na tie nani na tie ba tomate nanga pa na tuta ebe épice na zo ko mbiso ka na ngana moti na longola mekuwa onde na timbi soka kana ngana kati siko na otika ngo etoka moko kaka nde na oya na tie mungwa na ngai il faut toka pena bibisa mafuta ela omona wangile o ba plan préféré na ngai linga wangila ngai wangila vraiment coq plan préféré c'est tout ça mungwa ya mungwa na ngai on a tie kibe simple on voit qu'on a kibe simple ah c'est dans la douche là pas des abos et belika mtukika mkie ekiti na moto
sango huile nazwi litungulu nanga parce que le natokisaki on atiaki bandembi baselere ai na nini muscade na litungulu eza kaka poivron na ndembi nani na litungulu poivron jouer rôle esala pe poivron makasi na litungulu na place okalika okalingi na bili wangila baplampe nozanzizo oliango na vitamine isioko makiasi sioko makiasi So, potes. Abakambo.
déjà. Cap déjà, c'est bon. Donc voilà. Waouh. On a déjà Wangila Neza qui est Soso et puis. Donc, mon chopi, invité. Yo c'est servi. Ah, mais oui. Ah, tu vas la maison Wangila. Hein, Papa Albert. Papa Albert, Babi. Agence La Grâce. Agence La Grâce. So le mot soit bon, bien, on continue d'avoir bon na yo. Agence La Grâce. Hein, mucho. Papa Albert Asawana, Agence La Grâce. Agence La Grâce. Agence La Grâce, Agence La Grâce. Oh, il y a Chiani à Fridissé. Partout, La Grâce, place y aller. Ah, ok. Papa Albert. Et pas Papa Albert, derrière, nous avons bon, on a Mariano. Papa Albert, ça l'a bien. Papa Albert, et puis nous avons pété. Maneka Château Rouge, bébé Chico. Bébé Chico, Maneka Château Rouge. Babi, week-end, yango papa. Sarah Nezaka, papi. Maneka Château Rouge, et puis. Babi, tu as ça pété. Vous avez belé bolinga abiswa. Donc, voilà. Voilà. Interstate Jibalman. Jibalman Interstate. Papa, mon vieux. C'est drôle, il y a un bisou. C'est un gars. C'est bon pour Malo. Omoni Jofi Ungenda. Famille Ungenda, papa Willy Ungenda, Jofi Yeyo. Jofi Yeyo, aye lelo mona na TV. Jofi, ça va? Ça va. Yom de la nuit, Mouchopi. Ah. Télémaro. Voilà, bah très, hein. Ma petite sœur, Voilà, bah très. vraiment. Beaucoup de gens en casse, hein. Et ça, là, on peut bien aux années, il y a un star. Ça va bien La famille, hein. Mais ce qu'on est à mon famille, on va faire un film na YouTube. Et ça, là, on est là, on est là. Kaba finga critique ça la rappelle bien là so va critiquer ça la rappelle so va critiquer tu peux taper bacha kwa okati faut lingara trop de critiques pour écolisaka pour mon des armes. OK. Mais les capitaines soit finga va partir ici man tout comme et wanande on a beaucoup fâché et wanande wana vraiment tout le monde a même la musicien. Quand tu as un écart sur membre, quand tu as senti que tu leader, il faut voir, fâcher ma vie. Beaucoup de famille. On a déjà pas poursuivre. Il y a tout ma parole. Ma parole. Oh, les plans. Famille ngena moi que yuyu manzambi motema maeso membo na Canada. Yo boka te. On va te boka te. Williams, le là comme si il n'a pas papa ni. Willy Ungenda, papa. Là ka yo ko kisi inani. Ko kisi so zongi na mbula o ya mama botela yo inani. Kilo Williams ko kisi inani. Tala ka yo. Ba mikolo wa mibwana papa na poto. Toi papa la poto mais toi papa la kisasa. Ya mwana muke. Ya mwana mtennis nani. Williams na bébé. Bébé na nga inani. Andrea papa. Ya papa na nga. Ndio ngole babu bat Ngenda ngemba. bat banga baloba bwana papa mwana mtemo suna keni. Ngenda. Mami Clotilde Ngenda na pesa bambote. Mama Fifi Alanga na pesa bambote. Beldine Sengo ya Franki Ikongo. Marceline Kigoma ya papa Roger Doumi. Mi ya Pepe Rase mama na Hop na Onyei. Ya pesa bino bambote. Rika mwasi ya pembe motema ya de Chris Mila na kati ya Allemagne babi ambiance babi boutique ambiance na terrasse na bandale awa chez Rika mwasi ya pembe pa kama na sita kitama motema to bota na te to ana matanga tozolela mama mama kei bana batikale siko mama kei bana batikale bino bandeko na biso to ana posa to kunda mama na biso kitoko. Mucho pa bima propre, mucho pa sombe la maman flair, mucho pa la maman na respect, bolobi nini.
numéro yango oyo numéro na ngai ya mboka mpona code ezokipe te soki olingaka mama Shako Rosine nalingi opesa mosusu mama ani Shako opesa ndeko kingani nakofilme nakobenga nani Lalu zeapo na libanga loni kuwa kombo nanga Ungenda Bongese Rosine Ungenda Bongese Rosine kombo ba star ba bobo Ungenda ba star ba joueur famille Ungenda ba poto tina na agence nyonso o confirmer nga na kombo na numéro na nga ya téléphone na WhatsApp plus 243 98 plus 243 89 98 95 542 plus 243 89 98 95 542 si bobengi bozwa ngai Violette Dinganga kana Sikre de Abokundi Noko papa na Sila papa Joseph Bisalu motema ya Simit Kanik na Belgique na bosanité ma maman chérie maman atikaka biso te mama Zoé Kumbi motema ya Brice Kumbi na Bondi mama lela na bato mama liara na bato solo la ba solo la yo Brand Massa ma chérie Brand Massa na Paris na ozela code bino nyonso bozali partout ba camarade na ngai ba nyonso bolingaka ngai Rosi na bino yeyo fille na bino ya agitation bo baptisa mikolo yo yeyo awa na bosani te équipe mobimba ya Nomi Barcelone TV ye moko Barcelone ma copine na ngai na ye moko papa na biso na pesi bambote na Lalu na Kumalo les grands caméramens na bosani te Christian Esebe Metinois papa na Chris Esebe na Lionel Esebe na pesi bino bambote famille Esebe mobimba na pesi bino bambote ouais chérie boire na yo bato ye ba ba c'est émission na nga na pesi mbote na ngai na Franck Abinema talaka tozokunda papa lelo ba mes condoléances ebele touti déjà morgue totikeki ebelutaka ebembekei bimerumika ekelongo ekei toza déjà sur le terrain Rit Lema talaka tozokunda papa bambote ebele famille alangue mobaba na poto Jofi abino yeyo Viki alanga Mimi alanga Fifi alanga abino nyonso papa alanga Jofi botonite ya major motema ya SP alanga so SP comme ne comme Joël la joie talaka yo obosani Jofi na yo obosani Jofi no ya lemba papa langa mon papa que j'aime beaucoup papa Willy Ungenda Ngemba Mamie Clotilde Cédric Aloïs Samboussa Dédé Samboussa talaka bino ngai bino yeyo merci beaucoup voilà merci beaucoup merci na Rosine Muchopi na ndenge numéro disposé tana yo c'est la seule boîte de toro beto lebe na bien donc wangila vraiment donc ba kongo nyonso ba besingo menyo su wangila yango yo lebe na bien ba kitoko olamba bana ndenge alingela wangila en tout cas rien à dire vraiment mampala nga olé mzanga mampala ko wangila bina cop na en tout cas merci beaucoup Rosine merci beaucoup na show Jofi Ungenda Rosine Ungenda merci beaucoup na ndenge au numéro ya biso merci beaucoup Uganda kuna yo déjà zala no déjà et bolanda be filmer moi ça boutou parce que mona niveau maman teki songi ba kena musala na epo dans ma capi agitation ducha boyenga ka na film pour nini ki moi c'est boutou kuna ba boye na biso ya Naomi Barcelone na ndenge bozalaki wana mpona kolanda biso ngai Lalu Maleba la bière na Rosine Muchopi na ambiance odoté na plateau ça livre vraiment bien ma casse donc merci beaucoup vous allez toujours pour liker pour partager pour commenter et ça la bisora bien et merci beaucoup na mon boss RK Muchanga Champions League Papa Silim, merci beaucoup. Et merci beaucoup na Naomi Barcelone, ma maman chérie. Babi continue toujours au sala pour y a un devoir na yo. Donc si ngemi depuis les États-Unis te présenter ba condoléances maman Koufi, to kunda déjà maman, to la maman za makasi ndeka izala nako.
Et nabo ça n'appelle te Maya Isengo la joie fondation. Bah bon séjour nous na Kinshasa Maya Isengo la joie. J'y vais chez toi les pères de jumeaux. Yao yangwana Delem Nzinga garçon Paris, bambote yangwana. Bambote belé na Yannick Makiadi multimillionnaire Njiloa, Clave Malé ba Grand Jogo. Garçon Valère, bambote yangwana master namba la mundo. Et Ndeka Tolobaki, tout ça toujours c'est la Dora Moussala. Encore une fois bébé Chico Maneka Château Rouge. Babi Josie Aker, merci dans un cadeau. Keren Wadiayako, petit nanga Keren. Wadiayako bambote no yangwana pe Keren et Babi no tout merci beaucoup na Kumalo la prise de vie. Ningo continue au salon on bien battu tout bolinga nga linga bino bana njili bambote na bino yangwana Interstate Jibalman depuis Orayo Mouvé Interstate donc Rosine ngo accéléré. Oui, nanga na bakisa papa na ngai na mama na ngai à chaque fois batalaka nga makasi bapesa nga ba conseil na bango. Papa Anaclé Kodia les silences d'or motema ya mama Lontine Kodia na pesi no bambote Jofi ko sen papa Anaclé Kodia Pas Anaclé. papa Anaclé Jofi yo Madame ya ngwana mama na biso. Mama Lontine Mama Kodia Leontine Claudia. bambote ya ngwana na bosente Titi Kambulu na kati ya Zurich. Titi ya yona na pesi yo bambote poza tellement belé si to bandi ko bwaka to lali a to feli na osenga ka bo soutenir biso to lela mama na biso olobi bina Rosina tini mbongo somba flair na obeta 10 tours na otiana ba kombo na bino pona ka lokuma mama Chako. Merci beaucoup Kumalo la prise de vie, ingénieur Mouk la montage. Baboli nyos tout linga bino, ba tout linga bino. Bisous na bino ndé tout mon année. Semaine prochaine un nouveau numéro, merci. Barcelone TV, vas-y. Papa, bébé, maman. Et si on n'a pas mon personne.